Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Belleville, so yibuta telemi Gabriel na birote. Niwala banda fondation nango ya yedi. Tia lingazo restaurant Gabi na nasa nini Gabi bela sala buta to so beta cop nai. Boyi bakati batute. Muso avaye bisabatu nyoso to bien pisa kino ngai. To sololi pela mobali na ye. Mbali pa zawali nganga mingi. Oui, azawali nganga mingi. Oui, azawali nganga mingi. Lelo na lobby nazolo balanga na mao azobela na ye biso to ba beli. Décembre esa nini esukwa manango. Mais na ko tsenga pardon te. Ya choqué nganga na choqué to esilika bongo. Mais na ko tsenga pardon te. Ya choqué nganga na choqué to esilika bongo. To continuer na biso vie. Ngapela nganga poma mutu te. Ngo pa le kufa to tsheda mira esa nini te. Mais bangona mira esa ne bazaka penda boyi. Eh maona mira. Oui, boyi. Pour ani bongo. To yokanto sala muninge loko. To tchepe ba kombo ngai ba grande dame. $30 et comme il passe. Ngapi ane na zabu so bina nga bon, to sa eloko moko lobi. Na ko tanda na $30. Fola luka. Mais peut-être yo za na wa mso azoko. To za na ngodi sonyo so tout sans pas ya epeseli. Oui oui. Ndesi ko yo tangu ye epelasko comme tangu ba viteur ba kende. Chéri non na bijou batikali. Allez, chéri non ici bijou ici chéri non que non. Ngapi na ndako mwena kende zate parce que ngana Eric ki to do kanate. To ke na soko to ke na biso. To luka place to lala. À suivre, bakende ki to bakabwana ki. Ozo comprendre. Donc chéri non tabimisi aibisi madame. Ndinga na moni peut-être ba so bitinga za trône ya maoto na za parce que yango wana. C'est ça. Quand tu azo kanza ndenge na ndinga na moneli. Ngape ndenge na moneli. Ndenge na ngape ya ngai. Ozo comprendre. Donc eza bongo. Ozo ndeli maloba epela. Et donc ezo sale passe mingi eza ndenge message na ye o atinda ke pa mao ezongi poto. OK. Peut-être aloba ki moko a déplacer ki mo langage. Message aloba ki ni na message yango. Te na yoki ka ya mwasi wana mais o epela ekendaki o mwasi wana bike no message a epele swingai na yoki yango te. Ah oui. Ndio moni mabe uti pa nani? Na muto azongi si message na poto il fallait pas saler erreur. Mao. Asali mabete mais asali erreur. Bazongi sa message te surtout so moko tangi yango moni ke moi déplacement ya mo garder yango. Yo ce ko lobaka na mutu wana na yoki benga na epele azo comprendre ngate. C'est ça ba vivre bon. Ce qui m'a wasali mabe. Au monde pas nga eloko nazo mona ke mutu azo bomisa bango neza mutu atini de bango biloko. Ah oui. Parce que pesa rakanda po nga na yebike na ozela ba assurenga. Nga na kala makana ole ketchum to yo pesa nga. Parce que nga na koyeba ke boyeboy. Na ko kata ko ozo kosati. Po bazala kazaka déjà na epela. Ozo comprendre. Yo mbali boso peut-être bozala nae. Ma za mbali boso. Na basoleka ba téléphone mais ayaka ndenge selo epela ayaka batambola kana epela. Kasi batini bilamba te. Batini bilamba pa nani? Ye tanti na ngwatini bilamba pa Barcelone te. Barcelone. Atini bilamba ke opesa nani Mao bakalwa na epela. Avant tinda sa bengi epela. Nazo tinda biloko ezo ya pa Barcelone. Abengi pe Mao na tinda biloko ezo ya pa Barcelone. Si. Est-ce que ça qui Mao, est-ce que epela ke ozon pa Mao? Et pas Mao. ABC epela yom to kopona mta liboso. ABC pe Mao yom to kopona liboso. Moi est-ce que tout ti bon mitou? Ah oui. Ba bon guérison Mao qui voulait ma copine hein. Ta copine? Ouais. Songi bandi yaya. Ah. Kasit. Ta copine. Songi bandi yaya. Ozo bomaye ana kata plateau. Na bomi wa. Ozo condamné, ozo pesa déjà pozo. Te na condamné yete. Pona ebo chicha za bilambe belé. Akata ba forme msusu botali ozo ngo wa to comprendre rapide. Ochinde pela. Mao pe avant da ba fruit de cette azapela bilambe belé. Avant, siko te. Mais bilamba ko zala ka ba bilambe so fruit de cette le les ali. Oh. Petit le les a. Pia Gabizela. Yobi mais d'abord quand on a bon terme parce que ben émission mon salaire qui peut déranger hein oh le baki peut émission il y a déranger nga peut déranger qui est mais vous avez pas tort sur la première émission au solar to solacté to solité c'est ce qu'ils appellent pourquoi na fini na nga ko excusez na fini net nan et déranger on va benga no il y a déranger kinga oui
FBT et SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Akalima awa nzamina na ebi tusiko shuba kolonzo ngo ikomi bwendeni awa ka place makemba ba ibinga mbongo Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka loki na yo twino sa nini o eza chance transfert ndina piembo onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekecho, autrement les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na abonné tout bolinga biso, surtout ba partenaire Nabiso, loko la FBT Misalande ya Papa Paul Fikipo, na maman Nathalie Fikipo. De retour, on est là, Congo Liziba, ba vérité. Tu trouves déjà na Souka ya Mbula, Souka ya moi, Souka ya Ne, ma Munyoso Nyoso, autre sola, plus mon bébé awa. Botuna kinga lekecho to mona o sale mamta ebele o ko tourner na témoin zote déranger qui moi moké mais les autres yeux to so moi minute moké to yebali kamuni zo lika entre ba comédien to tourner pe ba sujet o leki ebele pe après to avant matanga to ko fela ndikona mobali to lobela ki penza ngo pété to yamba ki pété mais to so lango plus ana kati ya Congo Liziba TV pe to ça to ça ba détail ebele merci sous na si ya Mulex aigle noir na pêche mbote et puis il y a Gisèle et Tati maman ça c'est monté ma prince Giclo Winner na pêche mbote pe ba baso bolinga Kevin pendant les questions na pe linga binotro bo continuer toujours au l'émission na biso biso to linga binotro surtout ba tout ba fan na tout ya Tunisie bana tout ya Tunisie ba étudiant tout ya Tunisie ya Maroc ya wapi ya monde entier Europe ba bi eloko sécurité tout dia tout ça la rêve atikala kaka rêve alonga rêve na bino tout Kevin Panda de quelque chose nazana ye mama tumba ya Gabi otoko sola lelo plus nakambiya ba comédien plus mingi actualité tumba boni malamu boni leke ouais moi moké malgré santé dérangeant qui met tous en habitude to beli maladie moko ba grippe je beta ba tout fort ya Gabi bonne année. Si, bonne année. Bah, tu vois, qui va s'en aller quelque chose. Tout le monde est mis, tout le monde est paiement qui n'a la santé n'a pas de prix, hein, il n'y a pas de prix. Il y a un moment qui est toujours dans des langues. Bonne santé. Ah, c'est quoi, ça va par la grâce de Dieu. Ça va, pendant donc, grippe, qui n'est pas libellé la communauté. Amen, oui. Maladie ma bé. Et qui n'est libellé. Avant tout, ils ont fatigué Moutou. Si. Avant tout, on a un sujet, un message qui est abonné, mingi balina ko na kati ya Congo Liziba TV. Congo Liziba TV, o eza penda chaîne nanga. Ah oui. O penda za penda chaîne nanga, o mwana nanga que j'aime beaucoup. Moi aussi. Donc bolingo nazalaka nango epa na ye na portrait yango na kata chaîne na ye. Ah oui. Na pesi no bambote, bamibange na ngai nyonso ne tombera jamais. Ah oui. Chuchu Luambo yo ebikaka mona star aza star, ba bonne année na Mimi Ngwango motomo ke bongo ebele ba bonne année na Sylvia Kake ba nani kokwa chinoise ba bonne année na ngana Juliana Thomas États-Unis ko yate ba bonne année na ngai na Yamete ya Ngunda Songa Mbeli ba bonne année na ngana Mariam Vargas mwasa arabe mwasa pembe ba bonne année na ngana bana nyoso mindele ba bonne année na ngai na ya Godet Chumbu ya ngai ya Kati ba bonne année na ngana Yamete ya Ngunda ba bonne année na ngana Marlène Bile ba bonne année na ngana Mama Mundibu ba bonne année na ngana Benitoko, bonne année nangai na Maria Fina Beton, ba bonne année nangai Maman Nelly Tela, otika kanga pete, ba bonne année Joël 25 étoiles, ba bonne année mon fils Hervé Ikanya le Boga, mwana moka lobakate, ba bonne année na yo. Merci. Voilà, merci. On nécessite toujours continuer. Continuer à continuer. À la Katia, Congo Liziba TV, tout ça plus na ba sujet to décortiquer. Ah na Katia émission na biso nga linga so to zana yo vraiment na s'attaquer na ko tourner. Ko so la pesa. Étant qu'actrice comédien, il y a l'actualité de 5 6 7 d'abord. Bonne d'abord après matanga ya. Et les cas qui ndenge nini pe siko ndeni moi li doucou escali moi moké na famille. Ouais, li doucou escali na famille vraiment paix à son âme. Na mon grand frère Richard Bolembo
moi trop éthical na famille mais le koza makambo nzambe moi aussi autre mesate vraiment et ba bonne année aussi na bana na eska bazali na courage kokota na ania sika bozali na papa zali susute na moi si na ye maman Denise donc tozo continuer kara vie donc quoi besoin de ba biso ba totika ba kufi ba kunda kufi na bango donc biso ba ototikali to continuer toujours vie parce que liweza normal. Ah oui. So on va permettre de contredire. Ah oui. Voilà, malgré ma passe c'est ça la kacha mutema mais on a choisi. Voilà, tout on a choisi ndia Gabi Lobi, on a choisi mais courage peut ba bona na ba banso oyo ba voilà les autres ya Gabi étant créatrice ba maquiller les autres les kanakati ya réseaux sociaux. Je sais pas, toi mais qu'il peut analyser tout le monde dit qu'on a biso et là parce qu'il y a notre ça on analyse. Avec le Bana TV, tout le monde est commandé ici là qui met tout le monde ici les soutenir dans des connaître bijou l'arrêt et sous ma case il cambia bombada et surtout qu'il cambo et puis le bâtiment est blamba pas mao oyo et puis la bois ikozwa et tant que est-ce que bi base les camboana les sama voilà je sais pas bon ça non est makambo mao ya bilamba tozo kaka ande nazo kapepa na yo que mao ba so ba nazo kaka ba émission ndenge mo pepe la zo bimisa mnoko na ye mais jusque là pe mao na si grippe ngo pe betier ah oui azo be la paix moi pas loba exactement moni kaka boaka ki voice moko pour voice se défendre e on se comprend bon na monoko o titi eza que to sololi na yo zu message ozongisi ndezo soye o wana baby ça rappelle relation ah oui to koza que entre nous les deux to lobby que to sololi li kamoro boy son na na te compréhension yo le koza ndeko nango comprendre que na te compréhension ou so to ko sa mutu wana non benga na mame pela parce que na moni tu vas comprendre te ah oui mais que ya sous voice ngo le kanaki le yo tinjango et ça mninga ka passe non de mais que expliquer biso kasi batini bilamba te batini bilamba pa nani ye tantina ngo atini bilamba pa Barcelone te Barcelone atini bilamba ke pesa nani mao bakalwa na epela avant tinda sa bengi epela nazo tinda biloko ezo ya pa Barcelone abengi pe mao na tinda biloko ezo ya pa Barcelone si est-ce que ça qui mao est-ce que epela ke ozon pas mao et pas mao OK to kinde donc muto azo ke de kozwa yene ba kozwa akozwa bilamba ozo comprendre ayebisi epela yo mto kopona mta liboso ayebisi pe mao yo mto kopona liboso moi esika tuti bo mitu ah oui pour comprendre qu'il y a tout ce bon mitou si ko tong e bandis ko ke no mawa zui biloko est-ce que ko bimaso ki moko so ki ndenge ya la kaki yango salamité OK dem ta futa la kaki epela si ko mawa bengi ye ya ebisi mawo ke garder ça mais entre ta ça sira ki epela au monde pas nga eloko nazo mona ki muto zo bomisa bango neza muto atini bango biloko ah oui parce que pesa rakanda po nga na ebike na ozela ba assurenga nga na kala makala ole ketchum to yo pisanga est-ce que nga na koyeba ke boyeboy na ko kata ko zo kosati po bazala kazaka déjà na epela ozo comprendre yo mbali boso peut-être bozala na ye maza mbali boso na basoleka ba téléphone mais ayaka ndenge selo epela ayaka batambola kana epela baza muto epela bon a confier qui pourquoi confier qui on a mao a copier epela je sais pas bon peut-être Barcelone a dit que na solana epela na solana mao bien mao ko kozwa comprendre peut-être pe mao a ko précipiter OK parce que mao ça ma campagne Barcelone bandal OK et oticho kingabwa ozo na distance eza bon na moni peut-être ba so bitinga za trône ya mao to na za parce que yango wana c'est ça ntantaye azo kanza ndenge na ndenge na moneli ngape ndenge na moneli ndenge na ngape ya ngai ozo comprendre donc eza bongo ozo na ndeli maloba epela eloko ezo sale passe mingi eza ndenge message na ye o atindaki pa mao ezongi poto OK peut-être alobaki moko déplacer ki mo langage message yango alobaki nini na kata message yango te na yoki ka ya mwasi wana mais o epela ekendaki o mwasi wana bike no message ya epele swingai na yoki yango te ah oui alobi yango na monoko alobi yango na message na ye donc ezaki mawa azongisi message ya epela na poto yango ezoswa epela ndio omoni mabe uti pa nani na moto azongisi message na poto il fallait pas asala erreur mao asali mabe te mais asala erreur bazongisa message te surtout soyo moko tangi yango moni ke moi déplacement ya mo garder yango yo sikoyo olobaka na moto wana na yoke benga na epele azo comprendre nga te c'est ça ba vivre bon ce qui m'a wasali mabe
te so qui a son type voice ça mabe oyebi epela moi les kanaka ako les kana yo kozong sa voice santé comprendre et puis il va gérer voice wa mais voilà tu as la peine pour ça mao aya na plateau na biso expliquer biso parce que mais gabi nous a commis bien ça va prier ça va sunga ba bon guérison mao qui voulait ma copine ta copine ouais songi bandi yaya kasit ta copine songi bandi yaya ozo bomaye ana kata plateau na bomi wa ozo condamner ozo pesa déjà pozo te na condamner yete na lobi te ki asali mabe ka condamner ki mutu so azalaka ayebi na yete keloko na tindi ekokoma peut-être grave ça dépend mutu azoyamba yango parce que si on a lobi makasi yoyo kiango te na recruter na lalité butu mobimba na message ayepela essuyer soki ekendaki te nge eswa ete sikola mpena loba bosolo te nakosa kaka ozalaki tampe ya osona mao otuni no natuni ye kutu na likambo ata moko te parce que namona yango terre à terre na okokola nga otuna ngo mpo nayebi otiti aza bilamba ebele akataka baforme ya mosusu botali ozwa yango wapi tocomprenaka pe te pela mao mpe avandaka bafruit du sud aza mpe na bilamba ebele avant sikoyo te mais bilamba yango ezalaka kaka ba bilamba mosusu afrique du sud lelo ezali oh petit lelo eza te ya gabizela yobi nazo comprendre te nalobi kaka mabe bon peut-être na miyebaka te quand je parle jésus naopesa clime ezopela ekataki ozoseka nini te nde olobi ke azalaka fe bilamba nini kaka azalaka na afrique du sud avant na afrique du sud avant na afrique du sud kasi sikoyo aza sa bilamba te ba 2015 wana déjà maza azali na afrique du sud ti lobi azalaka nini azangi ne pe te azangi pe te aza bilamba ti alataka kitoko ataka bien oyo ozala neti ozala direct mbamona maloba ya ntango ozoloba likambo sujet okolobela yango mbaa moko dérange yango te comprendre te kodérange ndeni ke likambo ya moto mbamo papa olobi mbamo neti ozotake maomba moko te natake ye te sikoyo na bando bombabomba te tokomi na fin de année tobimisaka nyonso ngai te baoso wana otiti nga te keleke tu yango kotala kata makambo ya bato yo pose nga nde question nde bozopozaka tout le monde nga mpe na répondre napesi opinion na ngai oyo ngai nalingaka oyo nasepelaka nango te ezalaka kozongisa nde bavoice ezalaka mabe olingaka otinda yo voice nga moko ozwango nde mosusu mais soki motu mosusu atindeli yo ozwango mpe nde mosusu yaka bongo ti mais d'abord quand même un bon terme parce que bah émission mon salaire qui ça peut déranger oh lobaki peut émission te ya déranger nga pe na déranger qui esili mais besoin pas te sur la première émission au solar to solacté to solité c'est ce qu'ils appellent pourquoi na fingi nani nga na ko excuser te na fingi neti nani et déranger on va benga no ye peut déranger kinga oui Yon te traita qui va bien la vérité. Non, c'est ça vérité té. Et ça na lobby parce que y a pas le bas qui les cam parce que ça là tout ça ressemble à terre. Soit aux aba camarades. Ah oui. Soit muta ça nga bien sali o mabe. Parce que tout le baté que tous aba ninga muta sali o mabe nga la bana lingi na kumisa na lingi. Yango mo eloko zo boma. Ni. Madame to za so musika poto kopera kate mao ya kanda kuna a kota na chambre nga to fait to la na beto so nga ya kina pa mao na kota na chambre to fait to so to benga ni na okiposa na yo bali na balinga ke mingi bazaki étonné ba yoka makampo nga na mona o déranganga kena kenda banganga na kela ko liko boma mutu na sala boye mutu ayaka to vanda na alobaki no soki alobaki soki na bosa ni ko elokango akumisa ya sepela na ye kinga na koyoka yango eshoka kinga pe abetinga su eloko moko boye kina mutu asa akufa bato basi bakufa osala émission opesa d'exemple na bango eutaki na nini eutaki na tosaki groupe moko boye tosala mira esa eloko oyo ya victoire la place des artistes tosali groupe bamambo koloko ya biso
tokoke koluka ba $30. Eza loko totolobi lelo 3 jours 4 jours tokokisi mbongo to sala loko wana. Ngane na ozo bambo. Na ko mona tozo kende une semaine, 2 semaines, bato bazo meta ba karaba olo bate. Bato se oh, na silikiti. Vi a pesa ki $30 na kangiango. Nani na te vi a pesa $25 na kangiango. Manani et toi la pesa $30 na kangiango. Na zone ke ko tia bango na cotation maman major akufaki. On a bossé la groupe on a to la mira esa loko na loko na victoire. Biso to a des problèmes na ba niveau na biso. Loko ayem ta créer ki groupe. Ngana na zo senga mbo. Ya kene point non. Alobaka ti to créer ki groupe yum to motiver. Ti to sala beto ah mais comment boti kelanga mukumba. Na zo ba bo betanga ba kara. Muta oti na mboko te na lobanga bona bimina ti to fandi to mais yum to osaki ke to sala loko wana. Est-ce que problème bandaki yango nga sikoyo ena lobi kaka mais yo ke point noir to boite point noir pour sola na téléphone oki pour tinda mwana leke na tikela nga mbongo wana boy ofandi nie to ebite que surtout de ke point noir mais yo tiki groupe to ba to ça une semaine 2 semaines to ça lelo ndeka za na ba groupe boy mangale pesama nga pona nga na bosa na nga na satandaki teke ye azanango avani na donc ngelo bake akendaki pa mutu mususu wana basakadenga sikoyo et fandi sikoyo ale era lekina TV pesa inenge pesa kiwana bino siko bato botala bo comprendre te bomoni nga mutu mabe ngala ya lobinga na comprendre mala moko ya betinga bor na eloko kuna motema nange zate ezaka kena to discuter kaka kena nene makama mbongo ezo umela ngala lobaka na vérité lobi na vérité bato mususu avani na mpenye yeka mutaki réagir na motema nanga pe zate naza kutu pe kuna te na ebika kesili mais nazwi bambongo na kela okiti papa major otayi na cotisation maman major akufaki ole na zone sala bango na cheli bango parce que ba bimie pas major ta sala bango antonzi ba via ba étoile photo cha cotisation OK ba sala nga pe problème te ba na ah Gabriel bonne idée tiango ka kuna groupe ale le kufa to tshela ni raisa nini te mais bon na mira ça n'est pas à penda boy et maona mira oui boy hein pour ni bon to yo kanto sala muninga eloko to tchepe ba kombo ngai ba grande dame $30 comme il passe nga pa na zabu so bina nga bon to sa eloko mo lobi na ko tanda na $30 faut la luka mais peut-être yo zana wa mso ko to zana wa biso nyonso tout ça de pas ya epeseli oui parce que moi quand je donne na bikenza bozo c'est na lodi amen et ça bongo lelo na lobi nazo loba na mao azobela na biso soto tutu ababeli des sommes raisa nini esukwa manango mais na ko tsenga pardon te ya choqué nga na choqué to esilika bongo to continuer na biso vie ngo moli baba ngapela nga poma mutu te mais yo besoin pour moi ba tout ya biloko msusu oyo et dérangera ba tout dire ça dit yo monango normal lobi na yo leki mais ça ba blessure intérieure oya quatre autres tika la bato au moins que ça fait pas bien c'est quoi depuis pour se calculer raté que non le quoi Gabriel le ka boy blessure intérieure que ko yana tunete mais faut tout le côté bimisa dans un quatre na autre bibi bobolet to bibi talibom ma usuna bambie libanga a Rolandanga yo bambie libanda landi yo ezaka bongo je ba que ça peut poser problématique na bato belé balé qui ba ya belé bo c'est la société na ebarango mais pourquoi pas ni aussi le au sukola aux à la paix te na zanga na problème mutu te ba ne ba problème nanga so bato belé ba ba tundambu o peto samo ba discussion mukemte ba sa comprendre que mutazana ezaya gabi ba o ba kosa kibiso ba mabe ba sa comprendre mais belé pe ba éviter ba koma ko benganga bonga na kena ndako na bino oh et bien ndako bwana fai na ngabo na ozo ngama li na ta TV foka na kele pa mutu bola mela ba desu kunati batima mafuta mbila na bisa kwa na mabumu ikolo kwa na lingi fufu na beta na fufu na ngana lali na soko ndo to la lali po na ba leki na to so ato seka olingi to fani je suis toujours Gabriel na so kota na ne asika. Je dis que nazana problème ya mutu moko te eza muta finga kinga ndenge nini eza muta sala kinga nini na motema nange bimaka nzamba tia motema nanga place ya makamba mabite atia kaka vérité okuta v c'est tout
Voilà, ya Gabi, tout nazalaka na problème mutu te. Togo ya pina CG wana. Tout le monde crête tout le monde. OK. Tout le monde crête tout le monde. Ata ye na o koloba no boyete mais ata na sima na yo okufi. C'est dur hein. Eza passe. Eza passe. Nga sikolo kwa na yaka nango tunga question mona na moni nga le kwa na yebi keza so na bi ndina nini ngambo. Il y a aussi des vies privées. Mais ils ont ba c'est ba sale ba sasa yo o ba le ba tozolia na mutu asasaka yo de tous les jours ozo ebate malamu kutu mona mutu oyo alobi na yeke oyo azolo bate mais azako sasaka yo bo okei bo tatikali na yo sai bazo sasi yo. Ozo comprendre. On se connaît. Tout le monde connaît que Gabriel alobaka na ye mais azana likambo mutu te. Aza incapable de osala mutu mabe. Voilà, ya Gabi, tu continues toujours dans la CG aux anakati ya qualité. Na kozo répondre na ngai, yo mto ye. Tu continues toujours dans la qualité. Ba ko rappeler nga na kiti ki o sala ki boy. Yo mo mto ye. Voilà, toza penza, nga pe na banga te, toza penza. To tanga na penza biloko moko. Eza problème te. Ya Gabi, lelo to moni toujours tourner na mame pela parce que to moni a lobby belé. Ate asiliki, ana kanda. Asiliki, ana kanda. Pe c'est raison na ba. Azana kanda makasi. Ope ngai kande epela nga na telemi wana me bopesa nga raison voice ndenge ezongaki voice karande ezongaki to ke tomoni susu bakangaka epela makambo elekaka ebele ya vie de loin Justine Mate kendaki ezongaki et après lelo tomoni susu alobi Bijou la reine kotole bomanga mabe na ye tu es biti ya Gabi est-ce que Bijou la reine na vie alobaki teke Bijou la reine abimi na mobali na ye oyo nga alandaki na munoko epela alobi nini alobi yele bakotisi na parquet ba Bijou la reine bazalaki wana na mobali na ye olanda parquet ba nani chérie nono ozo kapoko na moneka mbala moko ya tobeta musique ya pa Karine Pala tonton hein tonton c'était tonton bien ozo comprendre nde sikoyo ntango ye epela sikoyo ekomi ntango bavitere bakende chérie nono na Bijou batikali ale chérie nono esi Bijou esi chérie nono keno nga mpe na ndako mwena akende eza te parce que nga na eriki tozokana te tokende na soko tokende na biso toluka place tolala à suivre bakendeki to bakabwanaki ozo comprendre donc chérie nono moto abimisi ayebisi madame entre temps liquette oyo Bijou azatindelaki mama atia mpo na malili ezali ozo comprendre ntango wotiti bakangi nani lokwa mobali ayebisi ete mobali aye koyebisa ye rankine efandi na motema te lokwa ayaki na prison mwa alobeaesa bino te bacomédien rapport yango ebiyoka tonga bisa te apesa rapport te abomba ete akozala bato mosusu apesa rapport babomba mpe tomwa likambo moto luba ye moko aya koloba ndenge alobi boye abe ezalaki na ndeni rappele biso bayoka bien ezalaki so ndeni nini na ndeni leketu bato bayoki bien bato bayoki bien même soki babi soit disant lisusu ke azobake kale soki nini yango eza na ndako na ye liketi te babenga yango nini elamba malili te blouson soki liketa na biloko ebengakapola nde bakotiaki na nini na parquet te kasi ka epela azalaki nango ti akokende nango ti akosonga nango ti abi atia yango wana musée est-ce que Bijou la reine na vie ya Virunga bila bato bon nayebi mpenza Bijou la reine na makambo wana te naza mpe nzambe te nayebi te so chérie nono alobi ya solo tala so mobali aye koyebi so likambo so la maîtrise te puis so topami mpela kanisi lisusu ndenge bayebisi eke no Bijou atrikaki ye akanisi na oyo chérie nono alobaki epesi pitopale te. Est-ce qu'il y a aussi des filles qui sont en bazar? Oui. Bazali. Bazali na bango. Si ko Bijou la reine peut quoi zolo baté. Pour aller. Nga na yeba mutu nanga. So azolo bana été, c'est que peut-être ça la qui a monté. Les autres qui là. Bon ça ne répond pas c'est que ça les bango. Nga ko Bijou azui, nga na zo ngona ngola pa miraisa. Ah bon. Ba étoile no so ba bien. Mutu moko lenga akina na 2014 azoya pa nanga na hotel ebaka ta yebie azosa na mai
aza ko kabila nga ba mbongo au kabila nga ba mbongo au kabila nga ba mbongo ko banga bato bazo kabila nga ba mbongo to bandi ko seka so ekomi kaneta monete ti ba air moko ekomo pusa na zelo nga na kangi o tout nange lokote na saka bongo ozo comprendre azwa pe tant ko za nanga te to za ko za dika soka ye akabelinga façon nazo memela azo koka kokumba mate ah oui parce que la kenangola ba yeba ka kendumba yi yo ba pourquoi na za te na bilo lenge na za za ba bi kendumba zo ya mbongo na oso ye osakani na ye mebele ba kutanaki ah oui ozo comprendre et si là makambo ele ka na 2014 na kiei na 2017 na ke kute na Mireille to pesa di bambote boni ça bien yekuto na bosa na kute longi yekuto akapelenga bosa nga mutu boy yamba Mireille abi papati la c'est vrai to pesa di mbote si yo po bombi lisolo ngabe na bombi yesko soka kanisa kinini soka kanisa kinini na ebite na femme comme ce ye aso ba bière na bango la bazomela na bango Mireille atelemi akewenzi totikali na ye ko Mireille azaki molambi akelemi totikali nga na ozo normal na bima na ete na ozo yango normal abandi koyebisa nga binanga Gabriel nde zaboye ayebike na yebike amarie nde zaboye na mwasi na nga mwasi na nga na omona ete aka bataille lokola étoile akobokumisa étoile babassin lokola étoile nzoto lokola étoile kaka nde komona étoile nga na komotalinga mais po apesa nga mpenza posa yango nakoma na esika yango akomisaka nga te nakoma kosuspecte ondinga bimaka libanda ngabi yaka pasi ya bien yango mongo nga mpe nazobetaka nanga mpe libanda boyeboye ngabi est ce que nde bobetaka libanda yakeyakei bose préservaka ememela nga ngambo lekechu soki akanitiaki na kobetela Mireille lisolo nayebi te nazala te nakendaka be nayambaka baetoile bavandisinga o Gabriel yo esaki mobali étoile ya Mireille ke Mireille aza na sida est ce que olataka capote ebandi koexplike bango te tala boy est ce que nabeta lisolo yango nabeti te mpo fela tia moninga à l'aise nga nayebi makambo alobi te peut-être abangi na ye ye azolula yo otai no boye mwasi no paza kaka boye ye moko na monoko ne ngai te nga napesika conseil ndenge yo ozobima mwasi azobima bozo se préserver po mabe ekuta pe pa mwasi ememela nga ngambo nga nazwa ko bijo azwi yango moi mona ndima bindimela ezate mokili ezaka comme ça eyala basi mosusu bandima mibali facilement eyala mosusu mpena avani oyo asala analyse est ce que kokozala boye eza choix ya motu na okondane mpe motu te c'est ça mais est ce que koyi sepela nini nde azosala basortie médiatique azobisa alobi na biso aza kobimisa makambo aza na motema akota na 2014 te akosala ata 10 émission likambo moko wana otiti ayokaka te septie bagarre tika na okidepute ko yaka na kokanga mutu na yo ya kokanga mutu na yo bijo azobela mawa azobela biso ekoma soki mutu akwei ekomi o ye mutu atiaki na tv mutu alie ye ekoma bongo ata bosonaki eleki 5 ans bakorapele yo yango otitia tika atika okidepute aya nano mutu na ye peut-être akoyoka kaka ye po titia mpe aza kotomboka nani mpe aza marié bijou aza marié oui mais bato bakolobaka libala ekufa esila bon yamba ye yo oyokaki mpe likambo yango nayokaki okeli nayokaki bakambo wana libala ekufa po ndenge azoyebisa ngai yo naza pa fani sikomoye mpe natuna ye teke eza ndenge nini naokokola nga otuna te leki na ye azokokola nga mpe otuna te bija biso nini aza pa leki na ye nazokoka mpe kotuna te aki otala ete oza kuna yaovanda kuna naokoka mpe kotune te ana baraison na ye oyo amoni na libala
c'est atika tiki na ye a libre. Oh, il y a des cas pour et aza libre mama papa. Oh. Oh. Eh akufa aza libre soki simbite Atika ni bala. et so simbite tiki na ye. Ici azonga ndaka libala. Non conseiller azonga te so simbite yo ko conseiller comme tu ko tika mtu makasi mais mutu oyo azomona yo fana ndako noza kinya ale ye to ko tika ke ka so akufi to perdre mais la paiement. Oh, c'est obligé mambozo bon faut bon la TV. Poinité, yo tuningati. C'est obligé te ba ka ça pas lekine. Oh, mais vous soto bien oui. Buba ba ota so ba yebi. Ya, pardon. Wani na bungi muke. Il y a pas moyen de réparer dans ce lobby. Ah ça bon. Na ça bon ya. La bossa inanga. Comment ça? Oh, la bossa ni. Non, côté. Bon idée au pied ngate point. Oh, on a trouvé question, on a trouvé ça ici de. La bossa ni ya. Vous ça pas l'église faut. Là mon la bossa na TV. Mon la bossa. Mais va pas yebi tout le monde c'est ma bé. Ma bé point. Pour éviter à parler qui. Mutu soka kabwa na mutu fo bana. Osekate mutu soka ngam na mutu bana bija mukolo te bat ba pesa keso ba age ninte. Njoto nde yo za mutalemba ti. Wasa na lemba. Banzoto kaka. Mutakomona bijou ngambe bonga zo kanza kwa bijou mukolo nanga te. Vous comprenez? Il faut azala pe kimia parce que ba tension peut commis. Ah oui. Bijou peut tension ça qui ma casse. Ce n'est pas une tension zo memayo. Pourquoi vous avez autant de repos hein? Pourquoi vous avez autant de repos? Peut-être que libéla te mais que non ko raisonner, bien vous avez autant de repos. Voilà, ya Gabi, tozana Gabriel, tozolo la plus c'est déjà ba comédien fin de l'année Gabi azomi peto la né presque. Na tanka azomi pinga la komi o epela bi azo pipeta parce que na 2014 obeta 24 obeta suma solo wana te. Obeta suma solo anti on foto beta nyoso penza lelo. Nga na osala nga be mission mikolo yo ba bona ni nga na ola msabat nga bakinde nga ba mbongo. OK. Nazo senga pe na mama Roaro. Ah maman Oli. Mama baka grave. Mama bitike. Eti nga kufa papa kufa mama. Moi lo so wani sala nga be moi semu wani sala nga bien yaya. Moi enveloppe pour moi super. Ozo comprendre? Moi super sala nga bien. Ozo mon. Mama Waro akanisa biso. Alanda biso te tozaka abana. Si. Toza minoko. Et toza so ne côté. Ah oui. Ozo comprendre? Asunga biso ka. Alanda ne biloba lo baba tout. Malembi Asa mutu ti. Mais toi qui va bi que ekomi. Utazo sunga. Et souvenir en Kingo Ozana yango na pe. Soit moi c'est pourquoi tu n'as pas abenga la poto biloko matela maman li façon d'ako combien nga wala ke ko tuna mama combien loko kilo boy na ta ko na pasi ta wala ko ekata story mais neti beaucoup mi de ka ba mso bi ke des rimer ba nga tambola kala ba mi na ye bi otambola mi ba lobi ke batikela si la maman Olive je sais pas des barolo ba est-ce que maman wa bi batu baza surtout pas maman te nanya lobi nanya kaka ba réseaux sociaux parce que c'est maman Olive nanya lobi bino ka ba kopene boko lo ba makambo ngo c'est vrai ngana moni bango tele que tu m'as répondre ça te maman pas des akili bosso zo bingo batu nyonso ako batu nyonso ezaka so bongo te pourquoi bino bo baby si pourquoi partout bo baby ça pour la nini ndenge na biso yaya eso sa tokendaka tobebisaka kaka partout tokenda tobebisaka na biso kaka tobongisaka na biso te yango esali biso boye mama nazaka motema monene soki motema ekomolemba c'est que eza na problème me nga alemba nga te nga asaka nange eloko te nga asaka nange eloko te nga ya ngani nga azaka nanga reconnaissance ata sungi mutu mususu namonaka asungi nga ozo comprendre tourna nga navandaki ya telefone deli yaka na passeport naki Dubaï ozo comprendre donc c'est ça
Si bazala ta bizata ba maman veuve ba ke bango moko ba dindisa ta ngai. Nga na nga na kufela papa kufela maman. Anto kufela grand frère. Maman ko bosala ngate ya Sylvie Bongo. Ya Sylvie Bongo ya ozawa pi ya. Tokomi le 16 ya. Ya Sylvie Bongo ya baleki. Madame ça dit que ya moi so na tana obela tia Sylvie na obela. Wa bika ba ilo envelope ya Sylvie Bongo. Malamu moko mwasi kitoko. Ya Sylvie Bongo na mona papi mboma ya mibali so ya basi ya Sylvie. Mama Elise, mama bana. Bata bika na biso ba journaliste à YouTube. Te bino ko kete ya batika biso ba comédien. Pourquoi? Non. Pourquoi biso te? Boa biloba loba. Botika so ba comédien. Bino bozo loba pona mama bozo yebango te. Bino ba comédien. Bongo na yebe loko. Kasi. Mais bimisa to yoka. You win makambo ze. Songera. Makambo za penza. Kani ngazo matama kiki. Leke tu songi Nathalie yo. Na moni yo. Biso mama benga biso le 16 oyo. Sko ba liste scam to ko sala ka sila. Bon, na ebité c'est que zaka sila to mdo Mais pour l'instant na ko sala sonde boki mambe ebele na benga sila kaka. Mikolo zaka sila ti. Belvi ezaka susu te. Asa te. Atumuli pa za Dallas à États-Unis. États-Unis, à paiement. Babi si liste à si les amuki mais il y a belvi za ko za ebele. C'est on est bazako pesa C'est on est bazako pesa la mutu susu babi na zwa 10. Akoko ko sala manevre ata moi 5 moko ekota. Elle mususu babine 10 alors respecter musala naye mutu akabi nga respecter musala naye yo ko tia 15 ba sala yo ko tenga tia 15 na longwe ozo mon c'est ça. Ah oui ça fait comment lelo ba comment na ya Gabi ba vérité na yo memela no etinga ngo luka risque moko boy o po risque ya na kufa ba te bele ba ya matanga te po balakisa parti prix moko boy o to lobaki ke excusez biso ikambi ya cotisation opo boy ko silikaki ebe balanda ki belvi pour belvi ba monaki ke okoma trop sila nde ba bazolo ba boy ko chambo ba boy ko ya matanga pona be basulu ko be belvi aya parce que ça l'on surprise ça l'on dit o ba ya kati te ça ngelo côté alléluia amen o seka bango ça ngelo côté ça ngelo ko mona bango ndeni buto bo mona leader ya ye kasi Alex bango degré nini niveau nini ngana etozalaka. Ah oui. Belvi azobate. Maele. Ayebi qui est qui. Ah oui. Ayebi pourquoi oyo azo sanzolanga. Ah oui. Ayebi ki oyo ata to salle de cop bo sanzolani ngai te mais akolinga ngai. Vous comprendre Belvi ayebi nga malamu. Neto viva na ye, neto zala na ye, belvi ampiaka, belvi a eloko te, belvi a eloko, belvi a belvi, to zala na ye kaka. Il y a des gens autour ba baby ça on a belvi, ba ninga no kaya ba comédie ça la condamné. Eloko te. Onga na nzambe te, belvi za nzambe te. So baby si belvi pa nanga na oksala eloko te. So pe ba besenge pa na ye pa sanga eloko. Les blessés au pays disons que ba genre que au bundi la mutu mo lingaka na vrai amour po lingaka na vrai amour. Ba tu ba ko loba parce que to ça ba analyse bien so loba na binga za la victime tu ya Gabi aleka na émission nga côté là. Na za ko linga mta simbeti. Si na yebi. Na so ka pasi. Tu na émission bi mo na belvi bo ni bino na belvi. Na zo mo ndire batu bazo lingete. Donc moi na ngoya kana ye pe na étoile na ye moko boyeke azo ya awe na maleme me batu bazo mona yo ndire ke on dirait ba yebaki ki azo ko fungwama. Bazo linga ba étouffé. Ngasko na linga oka ba sunga na kunga ya mutu bongo mawa bolingo ekoti. Belville anda kune o azo azaka na kuna na kipwanza na zaka ko kende. Ba opera ye na kenda ko tala ye. Ba tebele ba yate ba mona na te. Kwa zaka pembe na mamo livte. Uzoyoka. Nakenda kotala ye na kei pe lisusu. Oki alongwe na ndako ne wana ko mpesa koma na chikapa wana nazo kokende. Soki kaka benga telefone. Gabi ngai wana mbang. Nalingi ko kina likambo te. Ayebiti. Biro ba baka Gabi ya na biro te. Eza ide ya ngana dadi likambala
Belgique leka alobaki na kosi. Tant makamé comme kimata et comme ki maman Olive boy batwa comme ya belé ka dit to za ka ba hypocrite to comme ya pa ba mona so bat malam ngana dadi to se bela ndako mutu batwa ko ya ka boité zwa bureau. Vous comprenez? Zwa bureau. Ti azo luka bureau na bisoto na dadi aluki bureau ti azo bureau na kanda kanda to keto inaugurer bureau wana. Ali nyose comme suka na bureau ndako etikali na kimia parce que ndako na oso bat bazo ya ko o botema na mutazo ya yozo ebate ndako chikele loko yo ebite ngat bazo ya ko tourner anakata kiti ela ngambo ti natamuke tanga pendela eli ngamba iko bokela ba mauvais sort incrèsement na za nzamba bima na nzamba bol ya Omer na nzamba bol ya Casimir et ba prière ekenda. Vous comprenez? Belleville so yibuto telemi Gabriel na birote biwala le banda fondation nango ya yedi tali ngazo ya restaurant Gabi na nasa nini Gabi bela sala butata to so beta cop nai. Vous comprenez? Bela sala bui OK et ko pesa oh comme boté. Vous comprenez? Restaurant fancy. Ozomon boyi bakacha batute muso avaye bisa batu nyoso to bien pisa kino ngai to sololi pena mobali na ye mbali pa zawali nganga mingi oui azawali nganga mingi ni boyi ba penza mobali ne ouais na mbali très bien eza oto yoka baloba no ba réseau to kotanga kombote vie privée ngana oloba onte c'est sa vie privée hein. Pour te rejoindre, tu bois kaka ils ont un terre. Mais attends voilà terre, ça mobali ta moi si. Ah mobali. Ana droit au sepisa nzoto. Mbadi. Mbadi penza. Mona ki apende kona biso en solo zone mama to batanga ni biloko kezongi mama to pa biki asa camarade na yete asaka na mama na ye batu butu meme na poto azala ingrapa na ye est-ce que yo kakilo kwana bakalika ba bat bakanza ngomi bat bakanzo ni avec la mama mtamema ans na poto te ansa bungana na ndenge na ye asala bakambu na ye azoba mbongo na ye ba cop na ye nde memaka ye na poto on comprendre nde memaka ye na poto ba kekuta na kuna na pe ba Arlette ba continuer vie na bon parce que bandana ba ko bima mais ko kenda en ces attaques Arlette pas ça la confusion ce que peut-être ba ça qui ata mo 500 ma bezate mais comme mema en sié moko OK ba 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 ngote ndi mama to wala ki bonga yeba ki ne peut-être yeba ki te yo yebi ngo penza winga na yebi na iliko kenda ans so ndenge mama to paloba yebongo alimbisa ans azaka mutu ouais aza ndeko na biso aza frère na biso azala bongo depuis kala toyi ko bana ko boya ka ndeko na biso lelo tende bato ba ko boya nga lelo ngana ko permettre te ba de boya tout le monde te oui comprends ans ça la rane ba délire na ye makam na ya sala ka so otaninga sala na kacha mutema te asala ni kaka sexane ka ba oui vous comprenez mais concept na pesa 11 ce qu'on sait peut-être ba j'ai ndenge wana akotaka te mutu na mutu ayebite akokota akosaba ja ko seka esala kitoko te esala ka bomona mutu kwa zoba si to mona kina presse bakali vous comprenez esala mutu kwa zoba ngakuto elongi na yebite na yebipe ete nayoka nazoka ka comme pour vidéo ngo pe na monité OK nazoka ka bato ba on ndi kuna sobe ya journaliste vous comprenez Ken Piana basala ba blague na Ken Piana basala ba blague ba lobaka nanga na répondre te pour Ken Piana sur la bien oui ata tumulinga message ko tumulanga et puis na osilikate mais mutu musu mais c'est mutu songa ça na blague te comment yo ko ya dépasser ba ni o ça ba blague ya pamba ngona to salade abia zo mana bina filé na jamais mato pa ko ça lo kanengwa est-ce que bina filé respect o azala kanango je l'aime beaucoup na pc ba bonne fête respect o azala kanango ako bana mama top olinga ngota ko ako linga te
Atopa olinga ngote. Atopa olinga ngote. Ala respect na yema ni mama top na biso. Bato mona top na musika. Bazo koloba oh mwana bana linga bana miki asala ka benga vana na top na mona ngote. Na mona nanga ngote. On se comprend. Ah oui. Oh, alinga bina file makasi. Na linga ke makasi. Bibo linga ke. Ay aza respect. Taka to vana matanga Diana. Sele wazaki wana. Ken piana wana tumbola bango. O se fali azaki a me plein. O se Ken. Atumboli. Sele wabi. Ekipenga te a odundango. Siko lokanga vana de pele mo na bina file di no linga skele cop mo boyme mo na tele mena kende atenga o me kende na wabi via vandi na tele. Yo ka respect. Obi ke lekela nga ya bosani likambo wana ngana kangango. Abina sele abi na Gabriel via vanzi ngana telema. Donc il faut sele wa telema pour ya telema. T'as le respect. Vous comprenez? Nalinga ke mingi. Akosa nalinga ke makasi vraiment. Nalinga ke makasi. Donc de nature ngalinga bat bakabaka. OK. Yeti héritier nalinga rai. OK what? De nature nalinga penza bato bakabaka. Bakabaka bazana problème. Bazana problème te okaba. Nalinga bango. Voilà, ya Gabi, tozo kile moi vers la fin émission na biso. Toto ya mbala. Il faut faire fin. Continuité zali. Toza na tumba ya Gabi na biso ya Gabi fin de l'année. Pato belé pe so na ngaza moto koloba. Est-ce que na rotanga ka 5 personnes o na rotanga ba mama sapinanga ou 3 so na suki oye bisangai bobongisa to bozaka mutu na kwena ye to skiza te ya liboso le yandaya na ndenge oshokaka ye ni mamilika je le kana ela na shokaka te na ndenge na okisaki na ndenge asepela kate o lukabo obongisa na le ya o le ya na so kufa ile ya dinga ingati to discuter ku na téléphone elo na ngepuna ke hotel bandaka elo ke bumenga kande to kona bane maladi depuis na matanga na biki na makata yo yebi le na problème na été le ya yebinga bien ngape na yebi le ya bien le ya zara moto le ya zara moto na comprendre ka yo so manga sina finga jamais na finga été donc azara moto na yebi ke le ya sa okili kambo ya moto wa mikwa na kimi nanga na ozati kanale kosila to sa nini to sololi mais abenga kinga on comprend après ça tenga ba condoléances to discuter pe moi muke eleki nango bon yami balé tout en 5 coquettes eleki nango to sola bien très bien OK o chaka été Mike la Duchesse c'est mon frère c'est mon frère eza kama kaka jota na ingai a pes a joti a sali ba joti be me ya ko finga neti baninga bana basi so ko finga baba neti finga boya finga bene na sepela kana nguti so ko sali ba deri ne as ndinga sala kaza na sali ngate ba yo bokile ba jeto trop yo zo leki na yo ndeli na te yo po ya lo baki ke no muto asali makamno so te za Gabriel atumbola kinga ngam na dia ko zo leki na yana santa kitoko te tegane Jonathan avec Mike santa bien te non ngale kina so santa bona ola la te santé médiocre excusez-moi les termes ya za pota zwaka no mais asunga famille na ye asunga bandeko na ye famille za sacré bandeko basakala na leki baleki te basakala ba ya te soki ndeko moko azana sek bo matisa ye yango na famille olala te olia te il faut famille no bazala bien bon ça dépend éducation à famille na famille biso bongo toyeka po to côté pe to kuna so nsuka mais ye to mona ki mama alba ke sila ben film taminani ici mtamimaka sila na nzonzi après sala mo polémique to mona suna sila na poto ba monani après to mona ocha message a benga si poto biso so benga ka peshanga mobutu benga sila mams mais to mona créer mo polémique a benga sila a benga peshanga mams na bango koluka problème to ko cha peto na pas wana ndebishe bon mams c'est un problème tel chéri ngape ko benga nga mams so bi ba lo toyebi mais toyebi ke yo ben ko mama mi bangi toyebi ke sila benga ka mams toyebi bonani ba patron na nga yo ka komba mams na yo ko pasi de ba benga sila
Parce que yende achaki moi polémique na benga yende vraiment mais bi ke ba sola te after ça qui m'a bé basala ka blague te na bato yo bakendaka mabe bato so bakendaka mabe faut banenga osala ozo comprendre ezaka bongo OK mais ozaleki na osunga famille asunga famille ya te nazo bona kombo esu masi santé ya bien te eleka mike ya bien te manque à relier ba fufu normalement manque à relier 3 fois manque à remettre la miliki manque à user ma téléphone naso bimisa 2024 na kota bien etali ni ma famille ba etali hotel ngana ni on a réseaux sociaux ngate eso mona ile ki na réseaux sociaux avec quoi kizenga ngamna ina ngote yo tango za vanta tango usala bongisa oui mais Robert avec caractère va te poser question etali hotel te yelo kwa tumbola kingai oui là non ngape dans occasion oui là dit et le hotel vous avez makangu na kala ya nini mutu tazali makangu na kufa tinda ta cotisation te nani bo ngai makangu ne zakane ngai makangu na kufa atinda ta cotisation te ka ngai obi mutu pesa avec comédien moi kufa makangu na Michael Chess atinda cotisation te bolobela ka ete naloba kuna TV utala balata ba body ya Chine alata ba body ba jean ya bilamba Chine na matanga ngo le bazala kati zoza biloka mo ya so apesa te ata uma chokiti yo leta sans fonete yo leta sans fonete alira ya pense lokuta te nesa bina botolanga $10 na matanga ya maasha tanga botolinga marquis okelinga mawaya apenga $100 na mère janta na beta kisolo na TV kasi les dirigeants tilo moi c'est ex na kufa a responsabilité apesa accusation te boloba penza ba comédien biso na biso o te biso so ba camarade to yebi makambo ngo to tonga makasi ba mao ba via ba biso tout non sus to tonga kiango ba mao na via ba nani kasi biso ba to yebi to viva to tonga as pa yebi moi c'est ayebit bon ça ibate ay ndeko ba ayebit non qui t'a créé Gavi die die mais ça les santé médiocre penza te médiocre na komba nzambe asia akila biso to kota 2024 bo sala quelque chose peut-être nous tabongo ce que mado to be les juillet akei est-ce que écoute banyama pamba c'est ça dit que na kata comme il y a quand on vous appelle ça ba vanta ba ko ça mon ba oh neti nza ko ça ne ba bon yo tuna nga preve ngani vana yesu na TV e vana yesu na émission yo tuna nga na ndenge ni mutazolo bana yazo marché moté azolo bana de A à Z tata moko mama moko yo kanga mina nga pwana eketu pardon bona nyango na bona ba ko pimela nga ba fan ba ko pimela nga biloko na lingi na ngata naza nga mutema pembe nazo bonela ba fan nga batinela nga mbongo ba fan botina no qualité ka mbongo nali na qualité si je vois que déjà yaki adboaka déjà ba Louis Vuitton adboaka déjà ba biloko donc nga naza nga na posa mbongo ba mi bange botinda ba mbongo nali na bilamba te qualité na boy qualité alors biso sabi que bayambaki si la te po ya zakana ba tuté bayango bayambaki na moka pesha nga pas za mutabat eza problème te neti nga sona ki bayambi nga te bongo esa nga des problèmes esa nga problème te pour depuis ya rabi bo yamba no pe bango te esa nga problème te nga so mutauti poto aye abengi nga zoya soka aye na uzela ye bado maze bayakia na tele ba nani oyo Barcelona yakia na sele ki ansa benga nga zoya na été contre tani bazaki na camarade no mandefo nani nani oyo mwana nani la journaliste o azana sila nani o bazaki na ans na sila
Barési. Barési. Babenginga Barési to ka Barési avec to soana ki. Barési ta benga kinga. O to ana mutu no ansa. Na ko seka. Ozo mona bolingo. To sola na sola privé. Mais atini Barési benga nga ye pas zaka to na so seka. To tunanité que ça qui me pour anité, c'est ça l'amour. Ah oui. Non, zo ça mo ki simate. Quatrième. Lekinayo Karine Yamadou. Comment? Non, Azali. Aza. Moi, tongo ekufa, moi di kambango. Li kamwezate. Li kamwezate. Bon, tu bébé celui qui est bien ici, barasouté. Fin de l'année en gros. Bon, totika kozaba camarade te. Oui. Tozala ko kutana kana ba tournage. Ah oui. Na ebinda ko nete pa ebinda ko ngate. Est-ce que vous avez une comment blessé? Na monité. Est-ce que bolingo faut ça bolingo za qui aller qui non les boss parce que na bilo nous sommes za benga ya gapi. Fête, moi manifestation muke, moi tournage za benga yo. Est-ce que bolingo ne ko zo national qui na yo? Non, kété. Pourquoi? Non. Bolingo so esili. Même na bolingo na libala so bolingo esili ko forcer te okufa. Bolingo so esili. Ata tournage a benga yo kété. Te non kété. C'est que vous avez un candidat. Te na candidat. Na candidat na za candidat déçu. Mais na candidat. Déçu par rapport? Par rapport à makambo ka gebima. Ah oui. Olinga baleki mingi. Mingi. Donc eza na mutu moko oyo atambwisaka bango nyonso mutu azoti yango bakasa ya lolemo tokwaya aza olinganga ta okokanga te alingi tout le monde bayinanga oyo azwaka mpe ntina bato nanga mpe ate ozalaka na bango azwaka mpe bango yango natika mpe zaidi ya 4 tomi na 5e to 6 wana Fatou Kayembe mbote na ye esika azali ba meilleur vie na ye. Est-ce que vous retrouvez sur Gabi na bolingo vous avez kala kobenga na komona na Fatou te soto kuta nto mona na so na zali kamo bo 5 na lo banene obenga no ibsai mais amitié tout na ndenge na te. Merci Gabi, merci, j'espère que maintenant aussi nous peut tous entre des ara plus émission moto belara trop fano bolo belara mingi et bakata bolamu raconter boye bana ka to bengo semaine prochaine tous un programme to yamba entraider oui ça va bien message ni roba bon yo na ba bona ni bo kabarate nga France na FPT ba partenaire on va sponsoriser ngai belle vie paquet Dallas to suka boni ba katika saki moko de personnes na SB bozwa to suka boni na SB bozwa et n'est-ce pas bazwa ngana na participer à la montée belle sali mabe fa rose la bonne année si là beli ba olela osali mabe makasi c'est ce côté qu'on est simbité bat ba olela bela osali mabe. Merci bon séjour na Dallas na Bella Belleville la vraiment Vanda ma chérie, je t'aime beaucoup Vanda penda raisonner Vanda kanisa da 2014 ukosala nini Vanda kanisa natambola sikoyo nanu ndenge nini Vanda kanisa po yozana aux entourés la bayuda na bayuda te azaba yuda te azaba tu approche bien Vanda penda raisonner likambu moko ofandi l'air ozo kita yeba oya ko bwaka obwaki ba oya ko tika otiki moyena évoluer za ya Gabi yon to personne to lobali surtout 4 de émission azaba yuda te tout le monde qui na Marina là-bas tout le monde qui na Marina là-bas natangi ko Lisa tout le monde qui na Lisa tout le monde na Papa Serge tout le monde na bango bazaka natangi ko la bango te ou ba yuda ni mo to zo ba kitoko te bikanga ya ngana peseka conseil comme na conseil comme nganga ntango va na ndako to biki ba na conseil comme nganga Gabriel za na ba yuda na ndako tout le monde qui do ba mère ba yuda ba mo tout le monde ba na ndako quoi oui obi bien te oui te ngana na yuda na ndako te Isela Gabriel afana ba yuda na ndako na ye totani kombo te ba mona neka doza na bona ndako te tango bisiko belva za ba yuda so tali belva moni Marina moni Lisa ou pas bazaka zaka na ko comme Lisa Marina te bako bazaka na ekala bazali na passe na bisengo
2024 sambleza te o 2024 o chichi sopa ya sopa 2024 tika na makamu na ngona misala message ba dédicace mbala moko etikala mibange botinda mbongo na fete elamba te kolite na boyi nalingi mbongo nalingi enveloppe ngana okende église nationale ko pesa elamba te faut pas enveloppe baso basoso na bango ekasi. Voilà, merci. Maman et bon, FBT Nissalande. Papa Paul. Vincent Toulouse, Olobi Boni. Merci Yagabi, merci. Bon, comme na Vincent, comme merci à la Bolo Banate. On a moutou nanga frère nanga de ko. Oh, Kati Boy Bangane. Et Nathalie des minutes déjà. On a ne ko nanga problématique problème, yo ça pas problème. Non, on a lingane na YouTube ya Sara. Pardon là. Yo ke poto jonte isinda ke kuna odondo. Mais quand ba manga kakati. Ta okende kakati. Erita o mema. Isla le kipoto na nini. Faut ta ba 26 ans te. Suka keiti. Irisi la sa nini? Alu kipoto makasi. Ba 26 ans. Oui. Mais akei kakati. Nanu esilite. Isla le kipoto makasi. Ye pona ezaki vina yake vani na poto. Mais ezako sala ka abu. L'enzamba lobi tourna yo. Akei. C'est ça, Akei a 4 ans. Et ça blague. C'est ça. Mais tu peux pas aussi ngapia gabia qui poto pesa la paix. Na ok na mkonza mba kofulo balanga kena kena Akei. Na konyoka mapete na ke ko kauka na konda pona ke lula luka poto te. So ke sengi na kena Akei. So ke pesa meli pombo ngabiye zangi te. So ke pesengi ke no nazo visa na facilité na futi na Akei. C'est ça. Merci. Ok, bah tu as foutu à tes bangue bas. Ok. Vous êtes lombé, hein? Non, c'est lombé. Merci, merci. Bonsoir, Talizo Nakatia. Congo, Liziba TV. Merci de abonner tout. Maman Nelly était là. Maman Kalou m'appelle maman député. Maman député. Maman Annie peut député. Papa Lombé peut député. Président Massoumou. Président Massoumou député. On a kataka tiki me babia ye. Donc député pour qu'il n'aille poto. Avio ba kose makaboazo maintenant moi c'est nani? Papa Koba. Atayo moko. Merci tout le monde mbalasima. Bye bye. Bye. Wani. C'est au comportement nino. On va ça. Docteur Mogijo on appelle c'est bonne fête, c'était bonne année. Ah docteur Mogijo en tout cas biso ni na biso ça pour continuer. Ils ont continué, boye na yolo na hôpital, oye kotal sanzoto na oesi la le 26. Oye kotal sanzoto na yo balukatali yo ofele, baluki malade yo opération, o nini nyo surtout ezali sans cicatrice. Boya pas docteur Mogijo et puis ba coiffure à kitoko neti oyo kushimba kutika. Yo bomona na muto Teresia, nenge ba shimbi ba tikiye. To ba coiffure bien na salon na ye, boya ebele na ba fête oyo boya ebele na salon Mogijo na bon marché. En tout cas, boya se faire coiffer. En tout cas, bonne année. En tout cas, toi, on a un système qui a kushimba kutika. Merci. C'est ça. Merci à Gabi. Merci à. Bonne fête à de Londres, José de Londres. Bonne fête à mon vieux José de Londres. Sans oublier aussi tonton Jésus, tonton Zigura. Tonton Zigura, bambote na yo. On avait un ami aussi qui est dans mon vieux V12. V12. Na benga te na piembote te. Banda kenda. Na benga te. Après ça mote la Duce. Pas bonne année na ya lembaka ngate ya benga nga à chaque fois Sami Mokili so likambo pe zo code donc voilà batalinga omi atino ba code batindela nga ba Siara Siara tuseku domaze yado asongi déjà azongaki Barça bango tu ba Ilustar Bobo Manoka. Ah, Bobo manqué. Makasi atiki biso pena tukanzamba sunga Pierrot kende te en tout cas azela nanu Bobo aya. Pour que ça passe pour la biso. Si. Nous a passe pour la biso. Ba tonton o et ça passe. Bazaka bango ba cheni bele ba na kitele ba sele. Bien so kenda habitando sele. Oh. Ah. Ta ba doit regretter ba ton pays ce quoi était très bien c'est. Oui bien c'est. Bien. Bien c'est. C'est qui? Ah man foué. À la poto. Ça. C'est qui? Bien sûr, bien t'es. La comédienne. Bien sûr, bien toi.
Ndoki. Ngwa. Ah, nzangu. Beyoncé. Wa mwa mabele ngwa. Asila bo pwani non. Nga edi. Chika nga. Wala ndoki yaya. Beyoncé. Ma ouais, ça vient la songi. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.